batu misambo bakende kokotele misa voici tika zalaki abi atira na bana nga Yesu sunani yango donc azaki na considération te azaki na respect te azaki na makambo belebele akokisa kite liboso ya mobali na ye tika place te mama na ngai simba mobali no awa simba soko simbi awa akosiele muka ebele bana nzela ba ozela obasha mobali no miso lokolo sombesela mobali wana bomona naka boyeba naka bo se familiariser donc akoko ça non n'importe quoi te mobali ba mesanaka ete ndeko nanga ya mwasi usha muzoya ule bwana donc haumogope tena. Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le Nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonana katempeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Naolia bakiti na ba mesa. Atanya ukondoko. Namona yo. Achayo na mwamba. La minito na kata bena katikata saka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a pas bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mutio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo tu na partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme nango Nazareth Na kufie agence lisusu nakesa su mulongo kuna pour cela susu kuna iza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yeso mona makamba bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango bandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso po likamba boye na monde na ne salamate mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali ya distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons la porte à sunga yo a uzika biloko kolia. Maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Abongwa ni pete po awangana nzambe ya le Nazarien. Bote balandi nyonso ya www.nazarientv.com
bisika nyonso bokozali bakoya kolanda mama Maram Piame oyo alingaka bino mingi apesi bino mbote na kombo na Yesu naza koliki ete bino pe na part na bino kolingaka biso nyonso awa na site na biso Nazarien bongo lelo susu na zwi ngolu ya kolata susu casquette na ngai ya motei dena bakata biso awa na Nazarien to na polyvalence ya ba tâche disons leo na tiki no casquette na ngai présentatrice na lati casquette na ngai ya motei me yambo to partager o molo mo soda chaki na monoko na ngai na tongo lelo to ke na una régie ko senga loyembo moko epande ko na biso skotilele me yambo to bomona na banda kuna bino na kitiga moko te na banda kuna bino ndeko asimbi caméra eza bongo ndeko na ngai mwana na ngai ale kakala ona benga kaile bogar na biso ale Nazarien bongo kuna na masini toza bongo na skotilele wa chenso loyembo moko to kumisi nzambe o apesi ngana opema mokolo ya lelo ndeko skoti. Merci, nous avons colliqué et téléombo et CPL ici, balandina biso nyos au bazo na tous les 5 continents. Moi, lié bisimouké zali boye, pour na ba internaute nyos, pour na balandina biso nyos ya Nazarien. Désormais, ce bolimbo zo biso, bobeta kaka 3w.nazarien. Longola le wana dengzaki liboso et comme désormais 3w.nazarientv.com. So l'on a vu sur YouTube au beti kaka les Nazariens Kinshasa okozwa ba émission nyonso bongo lelo somolo mosato asepe susu kocha na monoko na to partager na lisolo ande ko na biso Vasti na Esther l'intitulé matin na nga ya tongo ya lelo la femme sage et la femme insensée. La femme sage et la femme insensée na tiré matin na nga tongo lelo mo na Esther. Bien aimé soko lingo sur la matière au maramu ozana na likanisimo complet au kotanga bongo Esther bomezaka na 10 chapitres, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 10 chapitre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pour comprendre le solo malo na kotanga kaka mamuke pona ko illustrer le solo nanga ya tongo alelo wana tozi ba bible na biso na banda ko sika tozali totangi na mokanda na Esther chapitre 1 verset 1 tobandi na kosuka quelque part na kosinale bino. C'était du temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal, assise dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous les princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Médès, les grands et les chefs de province furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque les jours furent écoulés, le roi fit pour tous les peuples qui se trouvaient assis dans la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin et la maison royale. Des teintures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons, des bisous et des pourpres à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre.
Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierres noires. On servait à boire dans les vases d'or de différentes espèces, et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assyrus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Meuman, Bista, Orda, Bicta, Abacta, Zeta et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'amener à sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Tout ce qui est dans verset 12, bien aimé. Ezali bongo lisolo ya ndeko na biso Vasti. Soko kiti na sia on abaki pot o comprendre nga malamu faut tanga Esther ko banda na chapitre 1 ti ko pousse na moi ba 5 6 7 kuna. Ezali bongo lisolo ya ndeko na biso Vasti na Esther. Tab nanga suna te ko lobana bine bandelier te na intitulé matin nanga tongo lelo la femme insensée et la femme sage. La femme insensée, la femme sage, pourquoi que l'enseignement y a tongo alelo, bah tabete sur le solaire ya roi Assyrus, ou azala ki mokonzi na royaume abandé ko régner na Suse, abandé ko diriger 127 provinces. Je dis banda Inde, banda Éthiopie, tina Inde. Nous sommes là ezala ki contre o ba contre o ya bandé ko tala. Bongo tant comme na 3e année ya royauté to pe ya règne na ye albaki non, et c'est na sala milulu. Bozue de kaki mingi na laksa bozue nanga na laksa royauté nanga na laksa bonté nangai a organiser ki milulu bien aimé bateng bisa boya a décorer ki mboka feston ezalaki à l'honneur ya batu nyonso ko bana ba dirigeant likolo pe na oya se bongo milulu oyo idikaki 180 jours lia na ondengo lingi mela na ondengo lingi ba vin a lolenge nyonso biloko ba mesi kila ya lolenge na lolenge nyonso pona bando ba sali art culinaire ba yebi ba mer kitoko na ba komola ngoko ba sasoko dola ndanga soko sala hôtellerie ou bien art culinaire ko ba ba komba ba menyoso oyo yebi ona bien aimé. Alors il dira ki 180 jours milulu wana lia na yo mela na osala no sondenge olingi mboka peza ki décorer ba couleur kaka ya fête. Bon, Bible le na biso te na côté na épée moi c'est na Vasti à cette pe milulu ya basi. Bon tangu milulu ekomi na 7e jour parce que dira ki 180 jours. Tangu milulu ekomi na 7e jour balandi na ngai. Roi Assyrus amelaki mankeni. Moi le me komi moi ki lobi ka soko meli moi keni ba ba melaka ndenge ni ba komaka. Akomi moi moi ba bongo bouger moi mukalobi abengisi ba eunuque na ye o bazaki charger na ko sala makambo na ye nyonso abi na boki de bengela ka moi stanga sika za na ngambu na ye kuna zale ko festoyer na baninga na ye basi bo benga mwasi na ngai na ngina présenter na misa batu nyonso na lakisa ye beauté na lakisa batu nyonso beauté a mwasi na ngai na lakisa na misa batu nyonso na honorer na sala ye honneur na misa batu nyonso. Bon béni qu'on a ba température qui na ba ordre ya roi ba kenda ki juste vers sika Vasti azala ki na baninga ne basi sika bazali ko sa bilu na bango ya basi kaka na kati ya mboka mo kaka na kati ya palais royal sika bazala ki ye pasela ki moi quoi na ye da baninga ne basi ya ba ministre basi ya ba dirigeant basi azali ko fesoyer na côté na ye. Bon autant béni que la mise sambo ba comme ki pembe na epona ko pesa ye mitindo mokonzi atinda ki bango ba pesa ki ba salutation ya ki bokonzi ka ndenge zalaka maman la princesse Vasti roi azana bosenga na yo alinga ki ne ko présenter na miso ba invité nyonso alinga ki ne ko lakisa beauté non na miso ba invité nyonso roi asengeli na yo bien aimé Bible na biso te soko tangi malamu chapitre mba oyo
Reine Vasi aboyaki kotosa mibeko ya roi denga bengisaki akende kolakisa akende ko présenter na miso ya bato nyonso ebongo tangu soko okobi na kotanga na baki pour comprendre l'ité na malamu faut tanga pene ba chapitre oyo la dit nyonso wana 1 2 3 tio pousa na liboso bongo tangu ba eniko ba makisango pa roi bible bi na biso te roi Assyrus azaki furieux atoni samaki na kanza atoni samaki na colère parce que moi si a déshonoré qui est liboso ya ba azo de la reine yako ba tu bazet pa de ozo zela a ko présenter reine na ministre na bango atali sa beauté parce que veut dire qu'elle était belle de figure. Quelle déception roi Assyrus azo ki bande konangai. Quelle son au roi Assyrus azo ki liboso ba convive na yo bande ko zela. ala sa beauté à moi sinaye akumisa moi sinaye atombola moi sinaye mais moi suis ato sakité ah tala moi c'est censé au bande konangai yo ya comme azalaki na royauté akoma ki na sommet reine ce que vasta benga ki reine mamozo la ndanga de koto la ndanga na ndaku c'est parce que azalaki pembeni ya roi c'est parce que Rwanda a balaki et puis akoma ki reine. Comme ça, vous avez une famille à passer, la famille est banate, mais pembeni ya roi, abandé ko jouir na bomengo, pembeni ya roi, abandé ko jouir na ramoko social, ozaki ya classe, sommet en mboka, roi, pembeni ya zalakanani, reine. Bon, reine Vasti, le coup la sa mesena ki na mobali na ye, ba ala kambetu moko, ba yebani ba bolumbu, ba yebani ndenge nini bazalaka, ba yebani. Donc moi respect le longwa ki a kosala nganini na yebi bien a mobali nanga, na ke la accepter ko nanga atika na ba nanga na baninga nanga basi. Alors que batu ba bande ko zela. Déjà debout même que reine azoya. Batela bebeni ki bazia bango moko, oh bien aimé. La femme sage et la femme insensée. Femme insensée azala ki Vasti. Nzoka ndese ko kobina litangi o kuna o pusani liboso o komona mutu o yaki ko remplacer ye na royauté sika ya azala ki na désobéissance na ye na manque de respect envers mobali na ye reine Vasti liso na ye et suka depuis jour wana. Batika siko betela biso lisolo ya reine Vasti na mama komi o el a dit na suka kuna na chapitre 2 3 4 tiko comme on a dit lisolo ya reine Vasti bien aimé ozaki na sommet en mboka et suka kaka mukolo wana sur les champs mibeko ezwamaki sur les champs pona mutu moko pour la désobéissance à Mutumoko, Mibeko Zomaki, désormais, Balo, Zaki, belé, ceux qui moi si sont le pakala, et ça les mi boyna boye, désormais, Mibeko Koyaki, pour la manque d'obéissance à Vasti, Libosu à roi. Roi yoka ki soni ba conseiller bazo ki mibeko azali na likamba ko lobate parce que azaki ayoki sama ki soni ye umto bande ko zela a honorer moi sinaye a la ki sa beauté na liboso na batu bande ko nangai biso bato lingami ko abuser loko so mesana mobali na yo bozala kanaye bo partager de tout bo partager de tout et de rien moi respond comment ko longa na basi mingi te mama nangai. La femme doit du respect à son mari en tout et pour tout. Tobo sanaka mingi. Et ça va facteur mi balé ça que li balé zala na moboko. Et ça bongo l'amour et le respect. Tout total quelque part, voici ça qui na amour et mobile ni assurité. Pour muto bazaka na amour na yo ko désobéir na ba loi na été. Ko désobéir etane loko moko na été. Ko trahir, wala ki to ba trahison. Oh voici à Salaki. Elle n'a pas pu respecter son mari, c'est-à-dire elle a trahi son mari quelque part là. Mobile oyo ozakana amour de ko trahir jamais. Boni basi batana mabala basi ba trahir sa mibali na bango. Okomona basa osala complot mabe contre mobile na ye. Okomona basa zo linga babulo mabe na ba bandi contre mobile na ye. Okomona basa zo désobéir na ba lomba za ko pesa. Okomona basa zo désobéir azo sala makambebele za ko kenda la contre ya mibeko ya libala. Peut-être que ma balle dans la loi, ba ordre c'est tout là ba na benga ngo ba règle d'or et c'est biso ba to landa. Peut-être tout na harmonie ma balle na biso mais voici je pense que azala qui enseigné avec na libala na eko. Hormis facteur il y a amour, facteur il y a respect. Voici je pense qu'azala qui éducation mala monter sika utaki. Voici ben ko respecter mo balle na yete.
mobali ahonoraki ye, mobali apesaki valeur na miso na bato, mobali akomisaki na royauté, asengi akolakisa beauté na bosa bato nyonso, mais voici arespectaki te. Donc quelque part, voici azalaki instruite, azalaki bien éduqué, pour nous bien éduqué. Roi benki yo, mobali na yo, papa ba na yo, mobali a changé yo identité, mobali a pesa yo valeur, mobali a pesa yo na miso na bato a benki yo. Comme Abraham appelé, comme Sarah plutôt appelé Abraham, mon Seigneur. Il veut passer ba Seigneur na miso ba maman. Autrefois, vous allez qui célibataire, c'est au état civil na autant vous allez tant tout monde en classe. Vous avez comme état civil célibataire, mais état civil n'a bien aimé échanger pour la mobile wana. De baba na swali ou chamuzoya ou le bon donc how mo go peut-être na tika na chrétien ma swali muke parce que naza muta côté wana. Lokolo sombe sera mobile wana bo mona naka boyeba naka bo se familiariser donc ko ça non n'importe quoi te mobile ba besana ka etende ko langa ya mwasi. Ce qu'on a dans Ephésiens 5, 33, le Bible dit la femme doit du respect à son mari. Voici qui n'a respect envers mon bali na été. Voilà la raison pour laquelle on obéir na mobeko na mbela o roi salaki atinaki benik atidi batu misambo bakende kokotele misa voici tika salaki abi atira na bana nga Yesu sunani yango. Donc azaki na considération te, azaki na respect te, azaki na makambo belebele akokisa kite liboso ya mobali na ye. Pour moi c'est pas respecter mobali na ye. Moi c'est honora mobali na ko jamais ko désobéir. C'est surtout qui ezaki na miso na bato ebele et que bino bozaki ba organisateur ya milulu wana. Mais kozanga respect, kozanga amour, kozanga éducation malamu. Voici abai koto sa mibeko o roi tindaki akolakisa beauté na ye na miso na bato nyoso bandeko. Dès que le bandeli, histoire ya vasi et souka jour wana. Obi manena mise na bato et souka ki mokolo wana. To ebite suite sort ya vasi et zalaki ndenge nini. Zokande Esther azalaka pembeni bien aimé tanga Esther 1 Esther 2 3 4 5 okoyoka ndenge nini lisolo yo eza kokoba. Tant mibeko kwei désormais ce que vous comprenez que la Bible tellement que ça moulaï na préserver bien ko tanga to ko tamingi na ko tanga donc ande Esther azaki pembeni wana pembeni te na fête mais ndamba sa bongisa ki na plan na e ko zala bongo il fallait roi à se remarier balandi na ngai pona ko se remarier ba roi isa kana mibeko ebele et c'est non moi ça la vierge entre autres bongo ba ponela ki ba pesa ki mitindo esengeli te ba sélectionner ba seka o ba tana ba bina mibalite ebele o ba ko uta bipai na pe bamboka bipai na bipai pote roi asala choix na ye tant ba sala ki sélection na Esther azoma ki na katia parmi ba fi o ba sala ki sélectionner Esther o azala ki étrangère na mboka ba paya ye o azala ki ba ki na captivité ko uta na mboka ba utaki na Babylone be ko se retrouver na mboka o bango bazalaki na Sizwana ba ki na captivité azalaki ko bokoma na cousin na ye Mardoché azalaka no côté mais azalaka cousin na ye Mardoché. Donc on a baki surtout pour comprendre l'histoire au malamu tanga Esther mobimba ezaka na chapitre 10 1 jusqu'à 10 pour comprendre malamu. Bongo petang Mardoché yoki sango abi na na cousine nga beke ba parents na Esther bakufaki yenda zwaki Esther en charge bandai ko bokola il était son cousin abi cousine ndenge za oli solo betani boy na boy roi eza boy na boy bongama kende ko s'enregistrer ska baza ko répertorier bana basi o bako o roi ko porter choix ya moko parmi tout le ko bako memelaye Esther pas que ko s'enregistrer yo azala ki mupaya
ye o bazoki na captivité na mboka wana na cousine Mardoché Esther kende ko s'enregistrer bande ko nangai bakenda kolanda ba soin ndenge bible bina biso soko teng ba reste ba chapitre tikalaki bazaki kolanda ba soin bo ma propre belle na miso ya roi Assuris basalaki tolo ba 12 mois ya ba soin cosmétique basalaki 6 mois ba sokola kana ba produit soki ya bokoko soki ya ndenge nini après 6 mois mususu zaki ba produit cosmétique pour bongisa le poso. Mais chose étrange, la Bible, Esther ne discutait pas. Tout ce que unique, au bazar qui censé que ça va produire, abandonné kozwa. Au moins, nous sommes pas si nous discuter. Oh, t'es changé mais la Bible dit que Esther, abandonné qu'on discuter, abandonné qu'on yambagnos, au bazar qu'on paye ça y est. Mibé qu'on nous va couper c'est à salle. Soit nous va couper c'est à salle, abandonné qu'on l'andelango à la lettre. Bon temps comment qui nous la choix. Bana basi nyonso wana bazaki ko bongisa ma pendant 6 mois basala qui défilé libosa roi et puis choix ya roi Assuris allait rapporter likolo à Esther lisolo za mulai na zokata kataka soko tangindo ko comprendre na malamu na biblia na yo siko to landangai choix ya roi zaki porter likolo à Esther ndeto yebaki ko remplacer Vasti. Esther wazalaki na bombo bien aimé nde lisolo na ye banda kisiko wana à partir ya Esther nde libote na ye ko kangola malisolo eza mulai on habitanga biblia pour comprendre malamu ye wazalaki na boumbu ye o mbeke koyaki pour te libote na ezala exterminer mais le kola Esther a mis baki kaza force bande aussi pour la dire matin na fois passé na bela qui si l'origine à moi si mon femme wana na ba signification na ba ki FL bossa le la force Esther a tellement que le la force akende ko bunda akende ko défendre cause ya libota na ye libota na bikaki kolongwa na kufa pe kokoma na kozwa bon moyo libota na ozaki na boumbu à cause ya Esther libota na ye ele ngwaki na boumbu ekomaki na esengo ekomaki na libota oyo baza pena mutu bango katikati na royauté oh bien aimé bodi boyi na kozanga mayele kozala insensé le kola Vasti ebele babebisa mabala na bango mamozolanda ngai ozaki no mama ya ndako ozaki no mwasi ya ndako mais pona kolanda influence ya baninga pona kolanda conseil mabe ya baninga mobali ozovandele na ndako mobali aza mbete hôpital te mobali pour la kopesa litoi na n'importe qui ebele babebisa babungisa place na bango bazaki nango ba première dame mais surtout ba remplacer bango pour la kozanga respect envers mibali na bandako ebele babungisa mabala na bango bazaki na position ya liboso mais surtout ba remplacer bango ba Vasti baza ebele na tena moyo bande konangai mobali ba mesana kaete mobali ba lengela kaye bien aimé mobali ba tosa kaye mobali ba lenga kaliboso na ye mobali ba memi ya kaye ebele ba komani sito bino ba maman na bo excusez-moi mais il faut que je le dise po bino kuna pote bozala kaloko bino na mbele bokenda ko sala mobali akenda ko luka mobali akenda ko beta kayo pe koto kenda ko luka kayu obeta kayu na ndenge na yo bino balinde bozwa en charge peut-être ndaku ba facture de bino mo bebika na pote de bo vivaka kuna mo banga su mobali ezate mo pesa mobali jour na ya kolamba jour na yako ya kosukola basani ndeto ka masolo jour na ye ça reste à vérifier ça ka masolo to yo ka bino de boza kuna boko pesa nga ba réponse yango na ko stenga bo benga ba numéro eza affiché na ba ya ba écran na bino po botuna mituna po to échanger si c'est faux to yo ka awa to boite bino so bonda ko luka bino so bonda ko beta libanga muto mutazaka na ba jour na bimaka na ba heure na ye mobali soko azosunga yo mwasi akosunga yo par amour soko abi lelo alambela yo akolamba par amour mais ça musala na été normalement c'est ton rôle à toi c'est ton travail à toi maman ya kolamba ya koservir ya kosala nyonso parce que soki tokei na Genèse 3 verset 16 tango azana basalaki lisumu nzamba lekelaki mutu na mutu mabe apesa mutu etumbu na ndenge na ye abaki na mobali ete okolia lipa na motoki na yo abaki na mwasi ete okobota na pasi abaki na nyoka pe obanda konguluma na libo apesa mutu eteni na ye no mama mwasi aza censé kozala na ndako mais papa nde aza censé kobima okende koluka lipa po ayela mama oto mwasi akendaka na maternité pasi ayoka mobali ayokaka ngo te donc mutu muzala et puis belo ya ba responsabilité na ba charge na ye
Ce qui est le lobby, c'est dans Congo, par exemple, comment on est luka, quand on est dans conjoncture, il y a un beau cannabis, on va aussi croiser ma beau côté, il faut qu'on luka, beau sangisa, pour les beaux tabac vivre, pour bana batanga, pour bana balia, pour foutre à loyer. Bien aimé, pour nous n'a pas topé, ça m'a bête pour qu'on a luka, mais il va qu'on jouer rôle dans moi aussi. Parce qu'on a bien la pote, on peut s'en belle 100 mètres. Basero bautaka o basi baza kuta mingi na Afrique tamba koma hakuna bakuta na basero basi ba umela kuna akuza coaching biso ndengo ina poto tala mobali il faut boyer mobali on va kosa bana basi classe moi c'est tam ça avec malamu na Congo une fois comme à l'étranger ba azi coaching basero yo o babala te wana o batulo bazaka na posa ko baby sila baninga mabala à côté matéya ba idéologie ne ba lobaka biso na pote de la rande boye bien aimé quand c'est ce qu'on balo na zuyo na Afrique sika uti amemi on a poto ko balukela été ko sala e mabete ko ba ko tosa ye ko ba ko linga ye ko ba ko linga nde ozaki ne en Afrique ata mikili poto bien aimé quelqu'un ne puisse vous séparer que ça soit l'Europe que ça soit climat bokuta kuna que ça soit tempérament bokuta kuna que ça soit mode de vie bokuta kuna botika la uni botika la soudé botika na bon mon connaît ozaki na Afrique bien aimé. Nous sommes dans ce monde, dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. T'as la lobby na yo, t'as l'éternité à causer la yo. Tu dois du respect à ton mari, Éphésiens 5, verset 33. Tout ça, mon bel no bénédicat, les a passés. Yo aux angolo bazo bengolo madame songol madame pakala bon bali wana aya apesa dot na ye a honora yo na miso na bato a honora na miso ba boti na yo na miso ya leta na miso ba sai na nzambe a matisa o pepo o koma na poto lelo linga mobali wana to so ko sa lokola vastité voilà ça c'est là qui m'appelle bina sina komi na royauté yo peta musoso komi ko na poto ni nango pote fungoli yo miso soko za na France moni ba mine de la Champs-Élysées o moni ba benga ngonini ba Tour Eiffel moni ba pesa kitoko kitoko ba mon balo suta ça sur niveau na ngate te kaka ye wana bien aimé ko ba ko tosa ko ba ko obéir ko trahir mon balo na tenenge voici à Salaki elle a trahi son mari. Ne pas avoir obéir à son mari c'est déjà la trahison bien aimé. Mais nebe que maman ozana poto za mwana nzambe quand ne ozaki na Afrique quand ne ozana poto ko ba ko sela nzambe ndo bande ko sela na Afrique ke ba ko tosa mbali ozana na ndao ndo bande ko tosa na Afrique bien aimé kanisa sika bouti na papa wana kanisa sika zwaki yo kanisa esika komisio. Comme si on prend un ballon, on avion en Pambaté, on mati avion. Autant plus de 8000 km pour commencer aux alines de co. Simba di bala na malamu. Lengela mobile na malamu. Ko obligé ka sale la yo. Ko kabone mikolote. Le loto na ko lamba. Le loto na ko sukola basani te. Ata uti libanga ata uti kawino de bino benga kuna so za makasi ya kosala sala yango lamba mamu teke pona papa lia à moins que papa mo ka sala au plaisir. Ma chérie, tu es fatiguée, repose-toi, je vais faire ça à ta place. Là, bien sûr, ma bête. Mais comment obligé était, maman, des problèmes dans les années wana. Comment obligé était, il doit le faire. C'est son tour aujourd'hui. Té, maman. Kobaka kozala yo zala yo te ndeko mwasi zalaka yo zalaka wana kokota na idéologie mabete kokota na kirie mabete kozala ko la vacité oko regretter ni cela vasti et si la kama kolo wana soko tena ba reste ba passage otika libanda na 2 tikuna na 10 batika si kolobela li cela vacité ni cela Esther le banda mama yo za Esther. Depuis que vous avez malamu, attention comme na mikila pote si koza kuna, okozalaka oyo zalaka na Afrique. Ozalaka to tomba nonde ozalaka na Afrique bien aimé. Moto ba linga kaye, batosa kaye, ba désobéissaka kate, ba tele makate na ba zo sur la mobile na yo, ba tuno so ba yo ka ovi aussi de tout le monde, ozo finga mobile na yo.
depuis utakutu depuis memanga awa nakuta okutu ne loko mokote koya na ngai na nomba bana toboti loko bafuta kabana bongo bana to vivaka nango yo pe mobali yo mama parce qu'il y a des sebasi là soka pesio lingala moko posaka mabele fungo ma ozinda te mama so za kofuta bana mabe ezate bana baza bana yo na mobali wana bon so za ko uta social bazo futa bana eza po esunga bino na mobali na yo mokozo kambongo no kacha ngote ngande te kibo koma ngai bo ngai mingi tende kuna ngai zana l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Voici Azaki na orgueil. T'as la bonne orgueil mais maquille na chute. Avec pas chute libre. Quand on a royauté, tu n'as pas na basse classe. Mais Esther Azaki na humilité. Elle acceptait tout ce qu'on lui donnait. Kouneska Azaki enfermé pour balander la basse soin. De la bassesse à la royauté. Contraire na voici Azaki na trône. Que l'on a trône, abama le penachite libre tina c'est bien aimé. Maman moi c'est le bon landinga lelo. Lengela libala na yo. Linga mobali na yo. Tosa mobali na yo. En tout et pour tout. Le mari est le chef de la femme. Non, ce que ça, tu dois le faire par rapport à ton mari. Tu ne peux rien faire sans autorisation de ton mari, maman. Tu dois obéir à ton mari à 100%. Il y a des confidents na oya solo. Il y a des amis na oya solo. Il y a des compagnons na oya solo. Il y a des nyoso ya yo mobali wana. Mobali azenemi na otende konangai. Maza partenaire na yo. Oko bombele loko mokote. Oko ko désobéir yete. Et sengolo to sa ye na nyoso. Et bela bande kono basi bazana balabala bazoluga. Soko kena ba pri na ba église. Majorité za la karabana basi bilenge basi ba luka nini mabala ndezaka désir les plus ardents ya mwana mwasi nyoso zokola na fona bala na bala mais une fois ça continue na mariage azo to ça na été matin no so azo ki ba prière so bande ko sala ba jeune ba prière za ko sala pozo libala no se ke na ngona mai akomo sakane na libala ba cher bazé belé pemeni bazo zela otika place po ya kota kotika place te mama na ngai simba mobile no awai simba soko simbi awa akosiele muka ebele bana nzeba ozela obasha mobile no miso dengela libala eza bien ndenge avec capitaine Mbomba lobaka libala eza bien mais comme ka bololo pona boba to c'est le ko ba vasi wana obazangi connaissance obazangi respect obazangi considération obazangi amour o bazangi obéissant de libala comme kangai pona bango mais libala ezaka nango bien mukena zaki nango yango wana na tongo alelo soki na choqué yo bien aimé limbisanga mais soki na sepelisi yo tikete nzamba lola pe a sepela to comme na suka partage on a bongisa ki pona tongo alelo nzamba pambola ndeko zaki na caméra ale ki akala le bogar na bisene na benga kaye bongo na masini tozala ki na ndeko na bisese kotilele na pese moto na mbali nanga directeur multiplier merci ka zo mina congé sika za na ndaku ba salamu yango to pa mama bana yo alinga kayo mingi sikete nzamba lola pambola blandi nyonso comme la biso sans la critique wana ba remarque ba suggestion pourquoi pas ba éloge comme la bisa ba numéros affichés na ba écran na bino tokutani bala sima soki yesu na mizongelité ciao. Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya David Nazamba ayebana kitoko kuma mukondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebakelile Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante